mbote na balandi nyonso ya émission oyo surtout tokutani lisusu elali esengo na ndenge ya kosala te ba abonné na biso nyonso mbote na bino surtout na ba analyse ya ndenge na ndenge oyo tokosala lisusu na mokolo ya lelo kasi tokobana na makambo oyo elekaki na nsima oyo toyebisaki bino te gouverneur ya Ituri asalaki message ya paix ya kimia mpona kolakisa ke kuna kote na ye calme ezali me boyeba lisusu te barebele bazongeli avec force na ndenge ya kosala te badetaye bamakambo lisusu baatake ye mpe bazali koyebisa na ye ke kala mingi te bakokoma kote tuna na ezali masolo oyo tokosola mokolo lelo te ezalaki juste flash baboyeba parmi makambo oyo ezoleka na partie est ya république démocratique du Congo me mingi lelo tokolobela makambo esalemi na Goma oyo bakangi babanke mpe lisusu accident de circulation oyo esalemi kote kuna ekamusi mpe bato ebele sorte epesi mpasi malgré tout moto akufi na ye te makambo ya mabe esalemi nango mingi te me baperte matériel mutuka etikali immobile kuna na Beni na kati ya Ituri kuna na Beni précisément na Beni na Butembo na lingana loba na Butembo kuna ndi côté accident de circulation moko esalemi ba illustrer déjà image ndenge ozomona ngo wana ekamusi nanu bato ebele mpo nzela eza nanu ya malamu mpenza te na bakalite esengeli nzela eza ya malamu te mais selo ba information tozwi kuna na basource eza kuna batalisi ke bachauffeur mingi bazalaka kuna bango bakumbaka vitesse bango apa vitesse bakumba ndenge mosusu te apa kokumba mbango bango bayebi na bango lo toyebi te code de la route kuna bayekola to bayekola te toyebi te code de la route kuna eske balobelaka yango to balobelaka yango te et pourtant ministre ya transport Jean-Pierre Bemba chaque temps azo rappeler partout azo rappeler que il faut tout ça la mamna ndenge sengeli avec professionnalisme surtout na ba chauffeur toye ko la code de la route to maîtriser ka te meto appliquer tala ba conséquences ba perte matérielle ezalaki signaler de susu dabino moment déjà de mutu ke baluki na image wana mutu ke baluki nango shit elingo ba ke biloko batizala kuna baby bien que mutu moko ta kufi wana pene yango neto tomboleli nzambe yango ne pena to kumiseli nzambe po ata mutu moko te akufi mais ça parmi bamakambo il faut te télémela peuple congolais déjà na ngambo wana kuna kota Beni azo subir déjà ba attaque azo subir ba affrontement bino pe ba chauffeur boya lisusu na ba accident et suka na ndengeni bomona te bino mo pe bolingi ba congolais te en qualité ya congolais zwa responsabilité pe ya kokuma mutuka na malembe oyebi ke awa baloba il faut que malembe kene malembe eza virage virer malembe eza kokende vitesse ate eza na butu po ba chauffeur mingi bapréférera voyage na butu po bayebi ke na butu nzela ezalaka polele lokwa nzela eza polele na koprofite kokende mbangu or eza mabe okokende mbangu boye libulu ezali mituka ye te me libulu ezali tala conséquence okokende mbangu boye moto azoleka tala baconséquence gloire à Dieu moto akufi te gloire à Dieu moto moko te aperdre vie na ye moto moko te azwi choc ya makasi me baperte matériel biloko ya bato ezalaki wana est ce que kolo motuka kofuta est ce que chauffeur kutu nanga komonana est ce que bakoya kolokota bato est ce que bayebi kutu na manifeste na bango bana nde bafotisi biloko po mituka ebele lelo oyo ekoma voyage na manifeste biloko bato mosusu bakomi te kaka mpo balia mbongo bakosa kolo motuka kaka mpo balia mbongo bakosa gérant eza par exemple makambo il faut tout télémela surtout na partie est ya République démocratique du Congo congolais kuna déjà vivre makambo ebele congolais kuna déjà azo vivre ba affrontement eza très important te makambo to sala kuna eza penza utilité ya okuma bato mbango moto a raté déjà affrontement a raté déjà ba makambo ebele yo lisusu kumbe mbango oyo boza kuna na Beni na kati ya Butembo en tout cas ba chauffeur ya côté kuna bo sala keba ba chauffeur ya côté kuna attention beaucoup mapenza malembe et aux ala penza malamu eza par ba sujet oyo lelo toyaki nango pona kolobela pona kotalisa na ba oyo bazali kuna surtout ba oyo bazali kuna na Beni eza penza malamu te po ba accident ya boye gloire à Dieu que muta kufi te soki bato sipo ba kufi est-ce que bozwa prise en charge na bango est-ce que bato wana bo foot est-ce que vous bon moment en hôpital ko ndenge eza bato yebi déjà que ba chauffeur bazalaka ça c'est l'accident akenae à l'accident ozonga disute mais ce que déjà ba makambo bo omona te ke bo sala makambo et pesa baninga msusu passe eza penza malamu te donc accident oyo esalemi na oshende na oishende aperdaki déjà contrôle à partir ya oisha ti kokoma na kisala kuna nde kote pena a perdre contrôle ya libela oisha ti kisala a perdre contrôle moyen kutu ya okoma malamu na te vitesse na ningo asala te yango moni ke suite na ye kokwela ya mutuka esuka nde na rivière kote bomoni wana pembeni ya rivière wana donc akweli nde wana
donc banda oisha ti kisala moto donc na ningo sakala te anya te betapi ma papa akumbi mango tango monike ba biloko kutu misusu donc nzela selon ma information ba biloko déjà et banda déjà ko panta na nzela capot déjà longwe gloire à Dieu mutu akufite et da pamba makambo il faut vraiment tout éliminer cause wana manque ya justesse et ça là que ba même à la Kinshasa et ça là ba accident boy et ça les tellement mingi lisusu et là pena pamba makambo ministre ya transport Jean-Pierre Bemba azoté les na ba structure mususu eta la transport wa chauffeur et ça là ben fort po ba makambo esi là ba makambo ekita ba makambo edumie elongwa pena libela to maîtriser code de la route et robik sabat et rolongola bat na ba erreur et rolongola ba milimo mususu ngake kufa. Imaginez que boye si on a 20 personnes 15 bakufi chauffeur est-ce que peut nous obima la prison so bakangi est-ce que quand on va récupérer mutu kanaye on a déjà quoi bote bi que ça sous l'état ya malamu te et tikali li sous l'état ya malamu te po tala déjà tourno et sali tourno pena o sali bongo mutu ke tikala sous l'état malamu te et ça par makambo totelemela donc ba chauffeur ya côté kuna onion sous boza kuna na beni o boza kuna na butembo ozo kumba oyebi ke oleka na oisho oyebi ke oleka na kisala kumba malembe po côté kuna mo ba problème ya bandila eza tellement mingi kumba malembe et obikisa milimo ya batu misusu mais si je na biso misusu lelo to yaki nango to lobela to talisa makambo eleki na Goma pour depuis récupération ya Goma pa ba rebelle ba taxe o ba bana déjà ko futa et yaka na gouvernement congolais te ba mbongo ba futa ya impôt o déjà kezwaka o nga DGI o nga na zalaka soki nini DGM kune yaka lisusu te mbongo wana yaka lisusu na peuple congolais te zonga na trésor public te et comme il a rappelé gouvernement congolais te eza ba makambo ezoleka actuellement na Goma eza ba information sûre et réelle to ya ko défendre ba rebelle te to ya pour te défendre intérêt ya peuple congolais biso problème na biso congolais ba wazale no batelemaki ba faire desi batelemaki gouvernement congolais pe na part na ye azozo ba responsabilité malembe ningeni ko sukisa pe na ba rebelle tisuka eza ba makambo ezoleka actuellement na kati kuna ya Goma na ville ya Goma ba impôt déjà ba entreprise eza kuna futaka et bana ko ya na trésor public tant le gouvernement congolais na bande ko gérer mais depuis récupération et pas ba rebelle makambo wana ezo salema sikoyo et à sur notre trésor public te siko au-delà ya bongo te bisa na bino bandeko balandi ba abonné na biso financement ya ba rebelle OK selon l'information et bimi siko et là l'information vraie au beaucoup qui peut ko vérifier et ça na ba banque ozo financer ba rebelle ba banque bimi simbongo sombeli ba rebelle minuki ba banque bimi simbongo et financer teni ya ba rebelle atabino mo pe na peuple congolais bozo c'est le gouvernement tikala rabo bozo c'est donc makambo tikala nango kimia rabo nde ba décision ya makasi ko ya kipo na chaque likam na chaque acte gouvernement congolais azo rassembler ba o baza ba expert na matière o te guerre kuna ningi za bongo ba matière na guerre bazali matière pena guerre ba o baza ba expert nango ezali pena ba expert bazali nde ba ko sangana bandisi ko arrêter ba décision ba expert pe na économie ba sangana ki ba expert en économie ba sangana ki ba salisi ba conférence ba salisi ba atelier ba salisi ba rencontre ba réunion ba lobeli makambo ya ndenge mais parmi ba décision bazaki après avoir posé ba information oyo vous allez qu'il y a ba soupçon ba rumeur mais si quoi etikali sous ba rumeur te parce que ba vérifier ba contrôler ba comprendre bango mo pe ba vivre makambo ngo oyo ezoleka kuna na Goma ba vivre makambo ngo n'est-ce que parmi ba décision ba zwaki ndi yango pena totalisa lelo ba décision nini ba zwi pona ba banque wana po eza malamu te biso kutu tozokanisa ke intel OK bazoleka à travers onga banki nini kuna orenyaka na yo osala ba musala o osala ngo pona peuple congolais te osala ngo pona ennemi ya peuple congolais pour pas si ezi bato bo mais biso nyos bomu na Kinshasa ndenge nini telema chaque temps boyoka ba conférence chaque temps boyoka makambo ezoleka nyos wana ezosalema pona ni po toza peuple moko nyos wana ezosalema pona nini po toza bato moko lokola esko toza bato moko jamais to permettre mutu olekeli
pour déstabiliser ville moko bo ya RDC to esimba te ba congolais nyos bo kala ne wazalenda telema ki ne FARDC ndenge pe gouvernement congolais etelemi pour na olandela siko makambo et sanctionner ba o baza derrière ba o bazo soutenir ennemi ya peuple congolais surtout pour la partie est. On a besoin d'un koto président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a téléméri mabé. On a tous les députés nationaux. Si on va comprendre que là derrière, bah rebelle, en tout cas au Kenya. En tout cas, tu peux exposer, tu peux relaxer les Congolais, tu peux les Congolais, tu vas vivre bien. Les Congolais, tu vas vivre bien. Et ça, le chef de l'État a ajouté les mains. Et puis, si on sur les Congolais, tu as derrière en vision. Et puis, si on sur les Congolais, tu dois soutenir les FARDC. Si on sur les Congolais, tu dois soutenir les Wazalendo. Parce que parmi ma décision, après avoir vérifié, Kolande la makambo zo le Kanagoma, Kolande la financement zo uta, Kolande la bateni bazo zoap. Pour ça la bateni, oh le bango bazo lata, ça même teni na ba o ba FARDC na biso bazo lata. Et ça la bateni bazo lata, ba tipe kite nda rouge boye. Et ça même la main oh le ba wazalendo bazo lata. Wazalendo lati la main noire ba okuta ngope kuna. FARDC kolata teni boye ba kutia ngokuna. Ba eli FARDC chemise ba kutia ngokuna. Nani nde ba nani bazala ki derrière nani ndazo azo sala nani ndazo faciliter makambo sali mabongo. Après avoir collandé la malembe na gouvernement ne ba ko comprendre que ezana ba banque moko en tout cas partie est ceux qui ont bundisama surtout ville ya Goma c'est parce que ba dit que installation ba institution et belé installation ba entreprise et belé ezala côté kuna banque moko te ba banque eza ebele liste eza penza mulai moi tout temps ngonyo c'est mais toujours flasher bino que ba banque eza tellement ebele o baza derrière makambo o baza derrière makambo surtout que kuna la partie est ba installa déjà en ebele n'est-ce que va s'installer bongo n'est-ce que va jouer les cas à travers ba rebelle pour bango pe baza na intérêt pour na monde ya makambo et comment on tient ça sans intérêt en tout cas intérêt na bango ezali yango wana bango pe bazo financer ba banque ebi bien que te ko futa taxe te moi to futa mbongo na gouvernement congolais ça te moi to futa ba impôt ya déjà ko ya déjà yo na ya déjà moni ni ko contrôler et aux alaté moi aussi ça la de la babilo on a tout to côté aux alaté moi on a structure bona la de la aux alaté yango na pe ba rebelle baza sima makambo yango na pe ba banque baza sima makambo bazo soutenir ba rebelle. La banque en tout cas ezalaki ebele au gouvernement congolais et arrêter la décision du colon na bango. Donc kuna déjà na ville ya Goma sinane tolo babo ezana ba banque e fonctionner de soute. Et ça parmi la décision o ebimi après avoir que ça la rassemblement il y a ba expert en économie et criminologie. Et ça pas information vraie pour les kasiko na kati ya Goma. Dans ba banque wana gouvernement congolais est sanctionné yango. Ba sanctionner yango pona nini po bango pe baza derrière ba makambo bango bazo financer bango bazo sala ba coopération na ba pays au moins na banque moko be vana nango installation na République démocratique du Congo mais en collaboration na pays moko bo tango bino ko to se préparer ndenge ni to soutenir ba FARDC ndenge ni to soutenir ba wazalendo ndenge ni to lukela bango elamba ya sika bango pe kuna ba kei lokola ndenge tolobaki na numéro oyo elekaki ke ba infiltrer bazali tango bakotala boye te bayeli bango teni oyo banque wana nde ezozwa makoki efinance bimisi mbongo nango ekeye sombi teni wana eyeli mpe barebele ozomona même peuple oyo aza kuna aza tellement troublé azoyeba lisusu te nani nde rebele nani nde FARDC de même côté ba FARDC baza peuple moyen ça ba confiance c'est ça pour bazo tuna elamba oyo yango bino bolati yango pe bango balati nani nde vrai congolais par contre ba wazalendo bati ba kitende rouge ba roleka ba kuti ba rebelle na kitende rouge même peuple azo ba lisusu te nani nde vrai wazalendo nani nde faux wazalendo oh keza na bato bazalaki sima oh keza na ba structure ba entreprise bazalaki derrière makambo ne gouvernement parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Au-delà de la FARDC, au-delà de Wazalendo, au-delà de la structure, au-delà de la jeunesse congolaise qui est élémée pour s'intégrer dans l'armée, pour s'intégrer dans la police, mais le gouvernement congolais n'est pas en part. N'est pas en part, le peuple congolais,
Comme tout n'a pas question, le gouvernement la part na ye. Yo notika yo sala part na yo en tant que Congolais, en qualité à Congolais ozali, yo osala nini pour na peuple. Yo osala nini pour na mboka na yo. Le gouvernement congolais tango telemi et comprendre que eza na ba banque ebele o ezalaki kunga na Goma, o pe ezali ti lelo na Goma, ezo financer ba rebelle. Ezo bimisa mbongo pour na AFC, ezo bimisa mbongo pour na ba M23, ezo bimisa mbongo pour na ba Codeco, balia bien, balata bien, basala ma bien, bazwa tenir ya bien, bazwa tenir identique na ba Congolais o bazana kati ya FARDC na wazalendo. Mais si après avoir consenti ça va expert pour ba expert musala la bango pezali ya on tolobi en qualité ya Congolais chaque mutu soit sens ya responsabilité soit part ya responsabilité na yo pour ba expert quand ba komi otala ba tepi na mayele na bango anje ba comprendre que oh il faut tout ça la boy ba expert ba komi suko olandela ba komi suko kotala ke économie na biso ekomi kokita na côté wana mbongo ya ba impôt ezo ya lisusu te. Pourquoi? Parce que même ba banque ba komi corrompu, même ba entreprise ekomi corrompu. Parce qu'on a déjà intérêt dans le pays que ceux qui te financent, moi te foutent sous la taxe à la République démocratique du Congo exacté. Ceux qui te financent, moi te foutent sous l'impôt exacté. Ne va expert dans une décision dans le biais liboso. Il faut dans la banque on a écata pour fonctionner. Le col à la banque est dans la République démocratique du Congo la partie est, le col dans la ville de Goma. Dans la minute où la banque est belée, ils ont dans la ville de Goma, ils ont Kangam et fonctionner. O batindeli yo mbongo ezala bino bala poto lingo tina mbongo na yo et pas mutu azala kuna na Goma vérifier banque wana est-ce que zo fonctionner kaka vérifier na liste est-ce que la banque eza na liste wana pour tina mbongo bo ekangami pour récupérer peut-être moi pour récupérer zaki pour kuna ba fonctionner ti oh mona kini na lingine tindela ndeko na nga za na Goma on a lingina soutenir parce que eza na ba structure eza na Kinshasa o ezo sala ba action nango et le molika mbongo est dédié directement à la banque. On a banque on a nazozwa au monopole on a banque on a nazozwa autorité on a oketique peut-être va déplacer des guerres va faire des va wazaler de bureau. Mais si quoi même à la Kinshasa lingo tina mbongo na ona Goma vérifier banque pour la banque est belé et kangami déjà le gouvernement congolais a sanctionné yango parce que bangonde bala derrière ba makambo na nyos. Il y a liboso la banque on est fonctionnaire sauté jusqu'à nouvel ordre jusqu'à ce que le gouvernement congolais yango moko ezo acte ya kofungola ngo lisusu jusqu'à ce que ba ko se justifier parce que bango bazana kati ya République démocratique du Congo bana droite ya servir ennemi en tout cas bana droite nengo mabona ba congolais soki penoza vrai congolais ya makila congolais ebike yo penoza des pères et des mères. Yo penoza na souci à la République démocratique du Congo. On soutenir ennemi nengeni. On soutenir ba initiative ya ba ennemi nengeni. On soutenir on a nengeni. Il faut soutenir bana mboka, il faut soutenir makambo ezoleka na mboka. Il faut soutenir ba initiative à chef de l'État. Il faut soutenir ba FARDC, il faut soutenir ba wazalendo. Mais sous comme na niveau, il faut soutenir ba rebelle. Sous comme na niveau, il y a ko appuyer ba initiative ba rebelle. Otika li sous congolais. C'est pourquoi les experts ont une décision non ya liboso eza primordial eza essentiel eza nécessaire ba banque katina ko fonctionner ce qui fonctionner ba la poursuivi bon on a pena procès et fongwami pour na ba banque wana ba kolo nango il faut pas se représenter kuna il faut pas la représenter il faut pas se présenter la justice pour pas se justifier. Donc, bango ba ko fonctionner te ba banque belé na Goma et va fonctionner les sous-souté. Et là ko fonctionner te ba moi o ba sali ba futi ba importer. Parce que ça na nombre ba moi ba sali ba futa taxe te, ba futa impôt moroté. DG ezotuna. Est-ce que ba éviter seulement parce que Goma ezala ki récupérer. Mais bango ba yebi wapi il faut ko futa mbongo ya taxe. Attaque ba rebelle ba imposer bango. Il faut pas l'annuler. Le gouvernement congolais a l'annuler à travers la justice et télémi makasibu. En tout cas, chaque moutou. Bon, l'annuler malembe. Tina souka. Ne bon mon idée que la banque on a déjà kangami. Va fonctionner donc à partir déjà l'élo. Décision on est bima qui lobby.
à partir déjà le banque on a effondrement les sous-soutés si bah pour se justifier le pourquoi baza derrière il y a rebelle le pourquoi baza pour soutenir ba initiative il y a rebelle après le gouvernement congolais reçoit acte ya retard soit va fonctionner les sous soit va le moi libéla na même si c'est ba na mboka ba kanga libéla en tant que moi na mboka so na dit que nga la teka nguba na nga pour la ba na mboka et bi que ça va congolais nga moko pe na la congolaise non soutenir ennemi ningeni non tika accès na ennemi ningeni aya tala congolais c'est le moment ya otelema en tout cas tous à la pina chaud tout telema biso nyonso to soutenir mabe na biso suko ya la nini tant gouvernement congolais zo sala boye ba misusu kuna ba ba yebi ke onga na za opposition onga na za majorité nga mona on doit mte comme likambo ya politique eza likambo politique te eza na ma politique te a beneza makambu gouvernement azo bungela mboka eza makambu ge gouvernement atelemi pona mboka ba forde si ba telemi pona mboka ba wazalelo ba telemi pona mboka jeunesse congolaise et telemi pe pona mboka eza na makambu chaque mutu tia mulunge na part na yo pona kotelemela elle sous makambu to tikela ka gouvernement obiso to telemina no beto zana ke a beneza makambu chaque mutu telema na kwa na yo mobiliser conscientiser batu da eza pa mu makambu ku gouvernement atindika biso te tolanda nanu mutu te gouvernement osala part na ye bomoni déjà gouvernement osala part na ye bomoni bafardc ndenge nini baoprotege barabeli nyonso balingi bameka même na walikale bomoni déjà bawazalino bomoni ndenge nini baoprotege surtout bango yango tolobi force fena na bawazalendo force na bao nyonso baosoutenir mpe bawazalendo force na fardc bango bosala part na bango badéplacer de guerre baza côté ba FARDC baza côté ba wazalendo baza bien protégé est-ce que depuis ba FARDC na ba wazalendo bazui ya lève ya protéger même ba déplacer de guerre boki ba déplacer de guerre bazangi biro wa olia boki ba déplacer de guerre bazangi la molat boki ba déplacer de guerre ba koufi et ça le matin pourquoi parce que bazui déjà autorité bazui sans soin la responsabilité et tu as dit ce qu'on a part na yo mutolanda biso en tout cas ils sont tentés hôtel la mou ils sont tentés au zéro batindi quand ils sont tentés pour ba congolais na ba vrai congolais dia ba telemi gouvernement congolais a sali part na ye mais exactement na ba oyo ba ya ba auto zo benga infiltrer bango ce qu'on a part na bango après publication oyo gouvernement salaki oyo bango pe ba yaki ko publier bango ce ko ba lobi nini eza makambo eza politisé tozala te mpona kokumisa bino tozala mpona kolakisa baeffort au gouvernement congolais osala en tout cas tozala te mpona koappuye bino mais tozala mpo tolakisa baeffort oyo gouvernement congolais osala bango mpe baye oyo eza politisé eza makambo ya politique nde esali ke bakanga babanki wana nani ayebisi bino ke babanki wana ezaka ya bacongolais parmi babanki oyo bakangi nani ayebisi bino ke babanki wana ezaka ya bacongolais bango moko eza na babanki ya balibanais eza na babanki ya baétranger baeuropéen bamisusu bainstalle babanki na bango kuna surtout ke bayebi ke minere elali kuna bayebi ke cuivre eza kuna diamant eza kuna bainstalle baétranger ebele baza na babanki na bango kuna congolais mutu alamusa yo nanu te yo moko deja milamukela en tout cas mutu aya te mpona koya koluka kotindiko yo moko deja mikendelela liboso aza biso likambo ozela mutu te aza biso likambo ozela mot d'ordre ya mutu te mobiliser conscientiser bato que il faut biso nyonso totelema derrière chef de l'état derrière wazalendo derrière FARDC mpo mboka ekende liboso mpo makambo ya guerre eza parmi bamakambo efrene gouvernement esala mambo bien ekose concentre sur guerre ntango nini bakoluka ndenge nini kotongela biso baekole mosusu toketanga ntango nini bakoluka ndenge nini komatisa niveau ya étude ya criminologie na RDC parce que étude wana déjà et bomoni ba expert tant ba silisi classe na ba o déjà ba mitangelela à l'étranger omoni solution ba ye nango eza parmi ba solution o soki toye soki gouvernement sali ma bien ba congolais to bénéficier nango et resunga épanouissement pe ya Congo et sunga te ba vie na biso mais resunga épanouissement ya Congo parce que ba congolais batangela ki criminologie ba congolais batangela ki économie à travers makambo Congo sali à travers makambo gouvernement congolais sali bomoni ndenge ni ba na solution déjà la banque on a fonctionné sous soutien ba kolandela ba mwana bango o ba futi impoté taxe ba futi tana en tout cas ba olandela ngo
lokola baolande nango elingo loba mbongo kozonga na trésor public eza mbongo ya bakongolais eza mbongo ya bakongolais eza mbongo ya bakongolais siko lokola eza mbongo ya bakongolais nde il faut babénéficier nango bakongolais bana mposa baekole ya bien bana mposa bauniversité ya bien baza mposa banzela ya bien baza mposa mituka ya bien baza mposa ya kolia ya bien baza mposa kolata bien baza mposa komela bien congolais susi na ye yango wana congolais aza nanu to te yo okende paradis pauvre na mokili oyo te avant kokoma riche na Congo il faut Congo yango moko nanu ebonga Congo ekobonga soki bacongolais nyonso tutu telemi soki baoyo baokamba biso basali mpe befort ya boye tala befort oyo baexpert basali ya kodécouvrir makambo ebombamaki ti sikoyo biso tozobundana toluka nani nde aza derrière nani nde azosoutenir nani nde azofinancer or keza na baoyo basinstalla déjà kati ya Goma bango moko batourne do epai ya bacongolais po basoutenir barebele donc baexpert bayaki déjà na basolution balobi ya liboso ekofonctionne lisusu te ya mibale baimpôt na bango ekofutama soki sikoyo efutami nde après tokolandela sikoyo chaque chef ya entreprise onga DG ya entreprise boye naza kuna nazali derrière barebele liste mpenza eza molai tolobaki moye tositango eza te mais toyende koinforme na baabonné na biso nyonso ke babanki déjà kuna ekangami ebele kaya bacongolais te po baoyo déjà baye wana baya kodémoralize bino ke eza makambo ya politique te eza makambo gouvernement congolais etelemi mpona mboka eza ka babanke ya bacongolais te babanke ezalaki vraiment ebele oyo bakangi na baentreprise oyo bakangi kaka pour ba congolais ba récupérer mbongo na bango. En tout cas merci pour la bino nyonso obozo ka tant na bino ya kolanda ba biso partager lien s'abonner kota la carte pe s'abonner tinda pe ba tumusu ba s'abonner et resunga biso ba analyse na biso misusu moyo ratango ezate ba information na biso misusu moyo o ratango ezate force na wazalendo force na ba FARDC force na jeunesse congolaise, force na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba Congolais nyonso derrière chef de l'État, ba Congolais nyonso derrière FARDC, ba Congolais nyonso derrière wazalendo kaka pona obundela mboka. Merci.